Merci na internautes sur à travers le monde. Merci na boss na ngai na kotanga kombote na bombia na mutema na bosanité na batnyo so alinga ngai o basutena ngai na bosanité vie na nga Willy Musheni na peso ba salamu maman Pauline Lumumba vie na nga Zia na mbongole ki 001 depuis états na peso ba salamu kai mbelo jeune premier de Paris balobi biso to tambola partout to solana batunyo so lelo kane na tambola ka na ko découvrir mutu moya munene mboka oyo alatsaka batu alatsaka musicien alatsaka joueur alatsaka tout le monde vient nga Nixon boutique nazane lelo na bandal se Paris na yo kuta na vient nga ito zo temps ko sola moi masola bilamba toyeba est-ce que vraiment vieux azaya kati ya solo ba bloka beta za ya solo bien ngeni nazana vient nga Nixon boutique de zo temps ko développer na ko sola ndambo vient nga Nixon boutique bonjour. Bonjour bonsoir partout dans le monde entier dans mokili mobimba. Il y a Nixon boutique à billard, il y a tous les temps, il y a tous les siècles, il y a des musiciens, il y a des sportifs, il y a des stars, il y a des événements, chaud là quoi. Avant de banner non maçon, bonino santé, bonino noir, magamio c'est marché non den. Ouais, santé à Kitoko, na santé à tout Hollande, biso santé à Kitoko, boulot à Kitoko en tout cas, Dieu fait grâce n'était mon ami. Bonne vie, merci, Bogara Boy. Donc, faut santé à Kitoko, faut Zambazanae, Nengazana Biso. Merci quoi. Ouais, avant de banner, tu bandis comme ça, on a Biso Nixon boutique, oui, ça n'a Biso, non, bien Basoda, Pembe, non, on a habité. Yebisano Biso nan bana tout ya poto ba comprendre nan o bana banan bazano Pembe. Non, on va swagger qui ça, Nixon boutique comme Marabiema. Yango moni atambola na ba tout ba complet, ba na contrôle. Tema to contrôler mokili. Yango moni ba fait timé bimi. Yango moni ba fait timé bimi, o déjà bo mona Noko King. Na clip on a pas de contact à Nixon boutique yango monte autant mon langue complet et ça bana kin bana monde entier bana Amérique bana États-Unis bana Asie ba plan oyo on a besoin contact ça ka moko 081 0625 413 bilo connu c'est ça complet quoi. Ouais, Nixon boutique ko ko service habillement na yo style na yo o banana idéologie na blama on ndeni expliquer non bana poto ba banon Nixon boutique qui est Nixon boutique o banana masolo non ndeni Nixon boutique azaka mona nyoso banda comme classe mais nazaki na dom moko ine était do exploiter na no linga bilamba trop na tangi chic tango na tangi chic moi université parti na l'état aîné de la famille il faut na sala ilo ba benga do ine do exploiter na mona ki réalisateur le lo comme simba micro do zalaki nzelo landa kiti na comprendre que métier na ngeza awa na se focaliser na lisonga nzambe to kutana pena wa vemo boy wana père grand frère il s'appelle Fou le locus chinois noir to comelier et puis yem tazaki na bazina batongo ya zaki na bazina batongo après plus est vrai to zaka l'un de zalelo quoi c'est ça. Ouais, Nixon boutique aux combien de temps déjà au banda kimbala mon maison bien au banda na nous des alara qui to mona mutabandi non ma ça ma zai non ndeni Nixon boutique bana kimbala mon biloko takazi à côté là bave vrai comme on a dit bandaka et puis on a salé bave ndo sala déjà ba joueur ba artiste ba coulisses ba palais et on a ba olinga te ba lotaka biloko poto mais yo côté li ko loba côté Nixon to lobby mabe Bambotaka ba poto isero no yobo sanité wenge au grand complet ba misenyo so quartier la terre il faut ka biloko a poto mais tozalaka déjà na se so biloko ye au côté de ba massa balati ba sala ba clip belé to tanga ba kombote voilà et tango je ko pour samuke le roi mona botisika abandano na kovanda et puis ngulumi quoi tango ngulumi ko motele mambala mo shop na bon marché masolo no beta ya no na nef to lelo na 17 ans na makamboyo banda masolo na 99 99 neto bandi masolo 2000 shop de lelo 18 ans yango so na ligne ba aventure te yango so na sala makamo na sala yango donc na ngai tendo exploiter donc iné 17 ans de métier na ça on a zalelo. Ouais, Nixon boutique lobby 17 ans de métier na habité parce que tout le monde a fait ba bière ba bimé belé surtout yo moko place aux akuna na grand marché ba bière basé belé na habité les gens va bien monsieur peut contrat Nixon boutique. Oui, batu basa au cause à la tête oui nana football ba beta ka jeu d'équipe monsieur beta 8 monsieur beta 7 monsieur beta mais meneur déjà zalaka. To bo sanité ninga zawa za j'ai classement équipe nationale mutu to ko beta 10 té. Mutu peut ko beta défense té. Monsieur pointaka monsieur bo sala milieu, monsieur bo sala défense mais meneur déjà zali. Quand on parle meneur déjà on voit Nixon boutique, c'est clair. Voilà mukile bien. Ouais, Nixon boutique d'après Mondo Zalara. Ba belema nini oyo mon pose à so vendre dans quatre marché on dit ma bango mais ba messa ba bi musala bazali na ko sala ngamo ko c'était ngana ndima bato basala musala malamu
on va réussir ça. Mais ming va complexer de banimate, on est déjà faible. Mais toi ça, ça va belé. Toi plus de dizaines, plus de quinzaine. Au bazar la idéologie wana au balandi biso na seba ça la musala les homona. Ça m'a bêté. Après triphasé, c'est bon. Ouais, musala c'est bon. Il y a ça. C'est 17 ouais. Oui, tout ça équipe. Mais wana ça bato balandi biso na sima. Bon balandi na sima. Mais oui bato bazari ba client nga. Vérité reste vérité. Mais yo solo bazé ba client non mais Nixon boutique na idéologie bon ba boya bloc wana baloba ke bango ba banda yango ya tongo donc ba Nixon boutique nyoso ba bana bon baloba ngo to boya makambo yo bato ba ça ba complexé c'est-à-dire ba massa ba luka ba ya ba ya na somi na fungoli boutique te vandi li bande phase la na fungola pa kotsa ba ya na zandu te ba na boutique ba lemba ya ba yolo ya ba matete ba bandal boutique à cité non boutique à cité et boutique à cité soso voix j'étais au ça renforcer wapi. C'est nous qui venons avec le monde. Vérité claire, Zandeza et Zayo Batu Bayebi. Biso tout ça va pionnier auto bandal lelo makamona Chine. C'est-à-dire tant on que Chine sorti la mebi misi mai. Biso nem tout ça. Que lelo muta beta boy. Naza asiatique. Je suis fier de tout le monde à massa basa européenne, ne massa basa bela, nga naza parisienne, lelo nga naza asiatique. C'est-à-dire Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Chine, Guangzhou, ou a base dans la place à contrôler. Je suis fier de ça. So boboy. Tant pis qu'à boya. Mais maintenant, déjà tant que tu as déjà king, le cas va falloir reconnaître les vêtements boy, va souligner que Nixon boutique, classement de chez. Tu vas forcer à rater. Mais Nixon est boutique, est-ce que les lots vraiment na muto ti poto na yoza a na kin. Okonzi mape mo na poto na ndenge yo po beto. Okonzi la tondi ma bango parce que bango baza to ça ba ya za parisien ngana za asiatique. Deux fois tondi mana. Identité c'est tout est clair. Mais quand tu as maman, on est koufa. Koufa ndeni. Tu enterrango yaya. Destruction ligne gauche ngala ko ligne droite na exécution. C'est dit makambo ezalaka to ça la clip je crois. Mais to ça na bandal. Ouais venez à Vinconi. Ah oui. Voilà. Toison d'or ouais. Toison d'or ngoyo. Masoro no beta toison ya pembeni 190 mètres za liboso ta la biso. Pour Vinconi appelle ça un clip. Tu crois que tant présent bilan va clip pendant tant va bise ba tout long clip liboso on va présenter ba loté voilà ba clip wana pour Vinconi pesanga c'était blague té Vinconi moi na poto atongo toujours discuter ba pauvre yanki puis bazalaka ba sankara pour mon appel so clip parce que non Nixon est-ce que tembeni to tanga ton na salaka mulolo yo salaka ta la version sur mulolo et puis c'est bilan mulolo za leloté le lot mode comme la vitesse mon sous il vient accepter appeler ce clip banda on a je fais l'habillé de maison mais pendant plusieurs années. C'est-à-dire ma solo yo si tu convaincs que non ba leader d'opinion comme le musicien et bana mai bazaka ba to ça ba ko bulumo yeso beti versas ngana yena ngana Louis Vuitton oyo mais oh ba yebi ke poto sa radio te poto sa poto so ba beta on internet il joue ba 1000 et quelques mais nga avec moi 100 mois 200 na ko tindele Louis Vuitton bundi nango c'est bon malgré biso ko tsango mbala moko la te poso ko troba kango na contrefacté ba yebi au pêcheur il faut na zongo kin na sali transfert na côté les bords bénéfice ko pesa mundele te to comprendre makamona ki osombi bo o 1200 euros mais ngana pesa yo msuna 200 euros 300 euros au moins ko pesa mundele to latine de ko na yo pe loko za vrai aux à l'aise Nixon boutique ba bloko bino ko tsa ba bloko mo ezaka so chango na maimba mo nzulu makambo wane kufa ya na la western belé e bandeko musabino ozo ba 5e qualité oh za 5e qualité ka sata la TV yeyo ka yeyo kingalati ye eza première qualité. Première qualité ça na rayon ça biso soko mundele nde kuna taba taxi. Mundele taba taxi, mundele taba contrefacteur belé. C'est-à-dire à côté que la man était na prix au biso to kan ça zime de vrai ça na c'est. Mais yango. Mais ba bi ke bino mokenda bokoma okendo somba licence. Ko somba licence bien sûr oko ke na Istanbul o sombi copie conforme mais ça na utinde loko ke au c'est par rapport au soko lingi to ça na deux qualités to so la vrai. Ça ça pe mais deuxième qualité mais 5e qualité. Ko ça la première qualité yango to sombi na massa la sombi na shop na tinde la poto. Mais biso bana kini yo yebi to ça na mboka ko ça leka. Ko ça leka te mais na sens que to tambola la main de vrai tambola na mboka. Pour attaquer la mutu loko 200 euros écoutez moi na kini. Mère peine à parler fallait foutre la parler foutre Minaval. Il faut na yela e kaka. Na moi travail mo kata mo ba 100 euros à capacité ko souffler. Licholati Versas. Quand on parle 700 euros 800 euros écoutez mais na normal 50 dollars mo te grand ka sombi 50 dollars ba mo sombi. Toujours des cabana kini base à la propre mais base à la peine à qualité.
jamais au secours la service au le maman et tout le babon côté tout ça la bosa propre donc moi c'est que la Belgique a quitté un monde complexe bon mais la bosa ndenge moko yango lit na biso zali le monana mutumoko takuta poto le bana qui na kutu ba jeune salité té voilà d'office a touché biso ba Nixon boutique tout ça les fort lelo toi à la propre na kin fut toi à la normale c'est ça quoi ouais Nixon boutique toujours continuer na lingo présenter na biso na habillement non lo no light non masa ozelanga no Nixon boutique présenter na biso nan o présenter na biso ba blogo non no cheno na nzoto to eba non Louis Vuitton 2019 ma bandino short takati ya non Vuitton na ko banda tête o za caméra te za radio te bazana Louis Vuitton banda c'était likolo ba zo makambo na sac mais na tellement cher jaquette c'est jaquette lui tu es Nevada tu ba tala nga solo masolo za TV ngone za radio te to solo masolo za non ouais voilà ouais alors bon mon makambo za Vuitton to saka na Vuitton sac Vuitton maboko to saka na accessoires Versace tout ça bah soir voilà o za TV za radio te montre ndeza moins cher hein déjà o masolo ba fali masolo ba ito donc so lier la mesate ko kende ko ta ko 4200 euros au tenir de famille n'Afrique rien quoi c'est ça ouais Nixon boutique expliquer bana poto ba ba pege parce que eza métier na o eza cop na yo là tu es musicien o ko expliquer bana nyoso poto partout dans le monde ba yeba nani Nixon boutique ba musicien nini o ki ba passer Nixon boutique à la tsa bango mais parce que na bandim tel bosso na monaka bila Bill na bandino mtel bosso Bill yo moko ko continue ngani na sabo kotanga ba komona bonga zeleti mabe mais tous les musiciens congolais ozo ta fantaisie Nixon boutique ta zate tout si je parle tous les musiciens to collaborer na bango tango ça la musique esili ceux qui y étaient to reçoit ba musiciens voilà ndé to kena ba 5 invitations to zongi le loti à contrôle le to contrôlé par Mokili le moni vêtement pour to ça la contrôle to contrôler Mokili ça va quoi ouais Nixon boutique na cop nongo sala ba nini ozu ba musicien ba joueur ba tutu ba nani omona maki ba sombaka ba kotsaka mbongo ebele na cop na ba joueur ba sombaka et puis ba ndeko na biso poto pe ba sombaka ba joueur ba sombaka ba ndeko na biso ba poto ba sombaka ba musicien asomba tous à car récompense quoi pièce ya sali pe musala na ye eza gagna tant à pomper azu pièce c'est normal mais basé belé ni habité tchaka faillite té Nixon boutique faillite té musala tango salango quand tu fais publicité faut ça na soubassement donc braleme excuse tango sala publicité na eboye na suka sala ba coca belé donc quand on commis au sala publicité il faut avoir soubassement so ça na soubassement té publicité aux allons 20 bon na massa mususu moi shop à 4 shorts moi shop à deux pantalons tango le na TV trop tango ba ya ba coûter logo té au lieu combe mata et fingisi yo ce que biso to comprendre to tiap na soubassement na ko kabalelo ti lobby kombe ko bimanga musali ko salima na kotsa je nanga métier nanga na yebi en makasi mais Nixon boutique to ba d'après yo aux bière to benga pe ça perd ou bien comment parce que moi je suis bien ça peut ça ba japonais voilà ngana teka elamba na teki saka elamba na yaka na mode d'après ndo teka oui ndo saka mode na yo ba ça perd pe ba ko ya pe ba sombango parce que bango ba l'équipe ba teti mingi o mona boya mono lati boya so boya o nanga na lati boya non donc bango to ebi bango makambo ne sila lelo ça perd wa sala makambo ne biso to sala bazate idéologie wana ne mundele akosa biso ba congolais ba noko ba sala rien noko tout wa lata ke la mama kasi soit déjà ça perd avant de ça makambo muke to ke na diso to ba lure bazali okola telamba pa biso le bela biso tambolaka to yaka na mode biso to ba porteur de mode c'est-à-dire mikolo to beti Louis Vuitton to liba na kini Louis Vuitton to pesi makambo pesi biso mbongo olela ko kana rigueur mo bonga na bénéficier rien ça n'a pas de sens to pesi makambo minute donc pour tellement na décembre il faut ça na vêtement monde de pesami bana kin baye au pesi vêtement ba pesi mbongo pour tellement grand garçon lelo il faut ça na Louis Vuitton banda c'était likolo au Pessi Franklin na Pessi Vuitton et ça simple parce que ça la raté au Monique ento mikonto isemi ya que non wana to longola bana kina ba disa so po bela bato bateka le pango to kenda ba poto peto mona bango ba sala rien le pango ba mère dinda na ngiringi le pango ba mère dinda bandal ba zongi sangote to longola berero na génération lelo to corriger berero ba mana mai ba sala ka message est clair quoi Nixon boutique osayo monter na moni osa bien bambila na ba soda na pembeni moi présentation
oyo makasi aza Gucci ye Rocky aza tout en Gucci tout en Gucci banda c'était likolo aza tout en Gucci soda makasi aobundaka na ndenge lelo donc mikili bino tobozala je crois moi été hiver ekoti mais prêter zoya moi beaucoup de ça va plan oza noka na ndenge palais moi Gucci oyo osali western to sala ngo les États-Unis Europe ça le normal oyo ye to na bakaza soda makasi ye tout en vêtement et en Gucci et en Vuitton mot d'ordre kaka ana Vuitton na sénatrice tout en vêtement il y a des contrôles à contrôler mon kili vêtements donc sur la masola lelo bana poto bo vérifier kuti bino to bozalaka botalaka ko tapena magasin vêtements ta la prix bongo to zonga na yo to zana yena tembo na image héritier Watanabe tellement masanga to bunda ba guerre kara 40 jours yeyo azan tout à Balmain azan Balmain mokasa Balmain mbata Balmain mandala là ça va grand garçon asola ça va ya soda o ba saper te o ba za ba lire ba swa guerre voilà ba luka mbongo balata bilamba maintenant ozota mwana bango ka pona eza publicité ou bien comment agressif non ça publicité non ça la biloko eza je pense que c'est pas les secondes à zumbongo ngana après voilà eza yeto ça na aimé moi comme timata vient na biso alita chamala clip au moins de 1 mois mais yena ça faut pas comprendre vitesse auto kende aimé moi vêtement clip ça no 1 mois na YouTube mais Nixon boutique ayina ngo azana balancer aga tracteur na se ya ta poto kini soit dindi makolo be baté balancer tracteur ça soit été fait ça radio té la mode d'ordre na se Vuitton comme to kende poto ya na Versace le musicien sur la ta basket à Versace de l'homme musicien so na mokili botali mutakotsa basket oyoyo ya Versace basket oyo son boutique contre maître mutakotsa basket à Versace yeyo mutakotsa basket à Versace ye mutalibosa kotsa basket à Versace lelo mokili momona tout artiste ala tango pour osala musala bandimaka ni na œuvre na ye lelo donc masoleza okuti biso tokende paramètre moko boye yango totelemi na ndenge na yo réalisateur lelo journaliste en tout cas gloire à Dieu ko osali ka métier no lingaki makasi Nixon boutique koko loba nini pona bana poto nyonso balandi biso o nyonso aza na posa soka ye vacances na kina asomba bloko quoi ata valise bungi na Ethiopienne ata valise bungi na Kenya ko se tracasser te contact eza osana poto otinda bilamba ezala mo kilo otinda bilamba na ta etikani ba western compliqué yo contacter ka 00 243 81 0625 413 00 243 081 0625 413 WhatsApp ezawana osalika code na bengi ka masana ye abuki ba plan nga lingi o ezala ngo plateau to likika na nzela kuti biso mais bikutu pendezali ba relax ba short biloko kandeza et quoi accompagner biso au lieu de bilamba est compliqué au lieu bilamba la frère est compliqué c'est la western to sur la famille koto c'est bon quoi comment ba dédicace non ba nyonso wala nzela dédicace c'est ça la masse na biso mbia vanga ya zalaka combattant comme en guerre yeto benga Rafat bato Paris ba yebié il y a un portugais tous en a foule le kiss chinois noir ceux qui zalaka tembe asie télématé Bruno le bic à l'argent propre Prince de Dakota yozande kona biso na numéro 1 et infini ya Dakota Patrick Zawana tout le monde dans la biso check ba ko pesa ka ba dédicace on va dédicace vraiment au héritier Galiano soda makasa Nixon boutique balobi Nixon boutique akangi bango likolo tsenese rolekela wapi nzela kolekesa te vraiment na pesa ka mbote na mama nango abotanga mama Brigitte Nzembula Galiano yeyo mwana na bota yeyo pa Nixon boutique makambo yo yebi makambango wow oh de Brazza premier fils de Nixon boutique yo yebi toujours tolo bilara mambeta liswagi tarande na bebi na ba Vietnam homme c'est que makambo na makasi na basina bebi na ba Vuitton c'est que mabeza makasi to ese bino TV et radio T kwanga botikela bato bateka kwanga bateka kwanga bato bateka bilamba ara moko na zone de marché central Nixon boutique na pesi grand prêtre mère mbote ma Julia maman bota Christian na pesi bébé nanga je Chris et moi sinangai Nathalie et Somba bye bye ouais chef moi ba dédicace ouais comme dédicace na pesi ara mbote na famille Losenga wapi na famille nanga na botama quoi Maria et Moro Sugar Dakanga Masolo mais par rapport à l'habillement Gucci osa collection 2018-19 non elo kalaté donc world international
au basoga le côté donc habillement donc international whisky d'ailleurs bien haut David bien haut donc c'est pas mon na bloro ba Jay-Z baby valeur marambo héritier Watanabe yo suk samo ba dédicace nao danger o bira Louis yeyo na pesino moto na famille Louis peut venir na héritier Watanabe siko zali petit no demi wata venir en côté le tour na parler le tour bombongo wana sur TV na be rumata merci déjà d'avance venir ngai pe na pesi famille mbambote sika bazali to bengi bino nyonso bana Congo boya Nixon boutique bo CP là merci. Ouais, merci na abonné na nyonso ya Tokos Mondial TV nyonso balandi ngai à travers le monde na bo sanité na pesa dédicace na nga ba meilleur fait na nga na vie na nga zia na mbongoleki 001 na bo sanité ya Willy Mouchedi code mondial maman Pauline Lumumba masa na nga Obin Willy Hervé Mawete ya parler papa Jules César papa Jules César na bo sanité na sima caméra za Grady Grady na pesa ba salamu na sima caméra mta filma Jésus Grady na pesa ba salamu na bo bat nyonso balingaka ngai o nyonso basoutenir à travers le monde on a pesi no salam ciao à la prochaine.